Bonjour YouTube, namoni la danoise, namoni Madame Pindi, Bonjour Mama Congo. tribunal esiko zali, mes respects namoni Mama Sylvie, Mama Anna Poutine, yayo kuna sikoza. Ndeko awa, nalandaka souvent na ba fenêtre, ba analyse na yo. Mingi te parce que bato ba mataka, chacun fait ce qu'il un peu veut, mais naebi quand même que osalaka mwa banini. Merci. namati mpo na bandeki comme nga naza moto ya mosala butu ntongo nakoti elakisi nga ke la danoise aza quelque part nabi nalandela nano la danoise aza parce que quand tu es ami avec quelqu'un sur TikTok so moto yango aza na live esignalaka natali r nabi r o la danoise natala nano donc ça fait quand même quelques minutes oyo naolanda bino bomoni makambo oyo nga nazalaka deteste na bato ebele oyo bakomprena nga te me mosala nasalaka bato na delivra esika baza bango bayebi bato lokola bamama ana baremercie nga ya mingi bazoloba yango nalobi bazoyoka te okangi miko na live na fongoli bato oyo bato na delivra bato oyo na delivra bango bayebi epi baremercie nga nazwaka eloko na para mutu te awa nga nde naza wa motivation na nga ezala mbongo te nase kontataka na salaire oyo nga nazwaka pa mondele so nazalaka lokoso ya mbongo na ngai nazwa yango peut-être na politique na makambo ya buzoba te bomoni makambo otambo yaka kolobela yango ndeko na nga awa il faut kotiaka penza spiritualité makasi eza ba aventure te kotikaka n'importe qui amata te ayaka kopesa ba intervention epola makambo komba o biso tobunda ngo na musuni na molimo ezaka blague te awa je te jure la vérité awa na ndenga mabe te ozo comprendre awa te awa pona moni chaîne na yo page na yo eza rempli na ba chinois opesaka accès na mutu nyonso tu keba awa okozala attaqué oyo eza monde ya blague te omoni monde ya la chino eza tout un monde démoniaque nazo biso tobande kokangama bavoix mpona bimisa mama Sylvie mode oyo bozomona fanja wa nazwa baniveau nazoya live me voix ezobima te wana bato bao bamama Congo mela citron zwa miel me naza maladi te me voix ezobima te bomoni mama oyo bino bobake mama nasambelaka mama soki ya mutu na bino wana mama na atakanga na sorte nyonso naza na bato bakota nga nakende osenga seku na bandikape ya Congo Kinshasa mpona funda mama Sylvie mpona ya komba wana ona oloba no awa kozwa ngo bablage te nasenga pitia mutu te na besoin pitia mutu te na funda mpo nga na bokola bandikape na kini nga nasala na bana handikape mama Sylvie na mema ye mamema me na funda ye pa bato baza comme ye po abime esika za nga na ya danoise tobengana te to nini te ye moko ayebisa bino tout à l'heure tozaka neti na mwa ba idée ekendaka ntongo nga na lance ya danoise aye mais sans kobengana na telefone eza eloko mo te ke totiaki en place nga na tiaka eloko en place te nga nayaka komba nga moko spirituellement nga na ye ya ye mpona mama Sylvie oyo na souffra mama Sylvie anyokolanga ya kofinga na ba 7h du matin baza na organisation moko terrible baza na organisation omoni soki ezalaki eloko ya bénédiction bambongo nyonso batia mwa mwasi yango oza likolo makasi mais parce que eza monde ya ténèbre nga na fanda mama moko mwana moko ser moko abenganga babengisa mama na bango awayoka bien oyo naoloba mpo eza nafanda ngai nayambaka telefone te nga so otuni bato ya réseau sociaux so tobenga mama Congo ayambaka te ngai ayamba te nga mpo bato na nga babenga nga bakotaka na numero na nga privé ya numero ya réseau sociaux nayambaka na nga te mpo na linga mambo ya réseau sociaux te naye nalobi na ke
Numéro moko ezoko insister, mon téléphone bena beta ango kara na tia na silencieux. Ton na mon numéro wana mama wana mutu asalake na lamuka na telema na kokota komba ongaza na ngoti lelo envers moi si wana. Na yamba po numéro ezo insister na moni moi mama moi azo lelela nga na téléphone. Mama Congo nzamba lakisi biso yo mtokoko aider biso. Gabi, en quoi je peux vous aider? Ba eko expliquer nga ke mama bango azaye malade na Congo. Baza na papa na bango, baza deya mikolo ma ba parents si bakola. Mama zaki gravement malade, tant papa kufi batali ke mama komi ko malade ya mama komo ya makasi. Moko aza na Belgique, mwana moko na France. Mwana France azali Falansa a déclaré maman asali ba démarche tout mama ye poto pas ba traitement. Tant mama ye bande ko bwana ba commentaire bolanda histoire ou bien botia ba sentiment te. Po biso tout abata mabe mais botala siko organisation ya groupe o. Mama na mukolo ayebi réseaux sociaux te. Tangwa ye du fait que mwana kenda musala na bakoko akuti mwana na femme seule. Mwana est divorcé, femme seule avec 4 enfants. Tango ya ye bana bakenda classe ya moko liboso mwa ba stage mwana mope musala mama tikala na ndako. Bakoko basali mama na bango téléphone po akotaka ba réseaux sociaux ndeti Facebook, YouTube Alexa Katan. Azaki penda ba mama ndeti ya ba 65 ans ba biloko mwa bongo. Mama wana na kati ya internet aiko sala connaissance ya esika ba mama sevi ba uta. Akoti na aiko kota na groupe wana soki amvutuma nini abandi ko linga ndeko mwasi. Balingelake pourquoi toyebite wana etali bango. Mama na tanga ye ayaki malade. Bapesi mukanda bata malade na France, azwaka mwa revenu mo bapesake tous les mois. Mama na mbongo nyonso tu ekendaka na groupe ba mama Sylvie Mode. Na otanga komba mama na te. Mama na za atiki ba koko na mususu na Kinshasa, atiki bana na ye na Kinshasa. Akoma soki mbongo alete leki, azui jeune fille na ye po ya yebite, azui koko na ye liboso ya mwasi. Apesi ye carte na kendo benda mbongo, azui numéro kombo ya muto ba pesa ye na Bruxelles. Po bango baza na ba kombo ke pesa mbongo pa mutu boye. Koko na ye comme aza na plus de 18 ans, akenda kosai la mama na ye Western Union ekenda ka Belgique pa ya groupe ya ba mama Sylvie pa mukonji na bango. Mwa ba 600 so ba 800 moko ba futa ka bango. Soki mbongo esili ye abengi mwana na ya Belgique. O na besoin eloko boye. Siko mwana o yesika fana na ndaku asombaka miliki te apesa bakoko eloko te. Mukomsusu ndeko ya Belgique abengi leki na ye ya France. Mais yo vivana mama, toyebi ke mama zwaka mbongo na fin du mois, mama tinda keloko na kini te, ofandaka na mama koma kosenga nga susu mbongo boye na boye. Leka bi mais je suis pas au courant, nga na simba kambongo mama te, mama yebi kokende mwa magasin, kokende mwa marche wenze, abeta mwa tour na ye, asala mwa connaissance na mama mwa mukolo pe pembeni, omonika ba 65 eza ba mama ba mwa makasi. Mais yende po azaki na mwa santé ya bien penza te. Malade. Voilà. Mais abimaka na ye aza ponga mama nga na 63 ans. Donc 65 ans mama nga salati lelo. Mama wana baleki bakomu kansake ndeko a Belgique akomu kansake ndeko na France aliaka mama ne mbongo. Mwana komo ben non nga na simba mbongo no te mama. Bandeko na kini nga nazo tinda. Mbongo no ezokende wapi? Na banki kaka boye. Timu comme sous discussion mama na mwana. Mwana ya mama wana aeko ba mama moi tout le temps quand il y a l'argent de mamie elle envoie l'argent en Belgique. Ah, comment ça mamie elle envoie l'argent en Belgique? Qui fait ça? Oh, c'est moi. Pesa nga ba kombo banini, azu banini. Mbongo ekendaka pa nani? Ba komi ya koswa na boye ba eko découvrir ke kendaka na groupe ya mkonji ya ba mama Sylvie Mode. Ozana ba koko pesa keloko te. Otiki bana na Congo na ba koko pesa keloko te. Yo muta maladi mbongo ezokende na la Chine. Nyonso tout au point que siko soka atindi mbongo nyonso azoka sonya kosenga eloko na mwana ne oba na kati ya ndaku azobenga mwana wa Belgique. Nde sika babenga nga live wana eza na YouTube. Na ekoyeba mais c'est pas normal bana na babi mama Congo faut aider biso.
bake na secours ti na ba prière na niveau ya kine baye kolakisa bango ke mama na bino akoti na envoûtement nga na yebi nde bamonaka babiloko wana te mpo nga ekipe nga te nga nalobi ngai comme na yebi na nga mamondo wana te nga funa bandaka koatake mama na bino mpo mama na bino asala abima il faut toya kobimisa makambo nyonso elekaka ndenge nini façon nyonso tu ya koagir ya la Chine mama wana mutapesa nga bana ne bakomotia pression pesa mama Kongo elekaka ndenge nini abike baza na basystème ba carte il faut kofusaka 100 € tous les mois baza na bagroupe bana membre bana autorité babandi koloba na oka mutu pasi nazo comprendre te donc organisation bayelaka bango ke oh Karina koti libala mobala Karina zo voyager faut botia mbongo cotisation oh il faut somba télé cotisation mama na bandi ko bimisa nyonso na bandi ko noter ngabi oyo eza secte nde esika nga na banda komba na bango ngabi me soki mama oyo aza boye baza combien na kati mama na binga na yebite nga na tindaka boye mama na tous les mois na sabino mama ya maladie mwana na ye aza femme seule avec 4 enfants mama na somba ata 1000 kipa bakoko na ete eloko te mbongo ekenda la Chine nde sika na ye bandeko na nga tona bando ya komba wana e lokola ba force moko ezokota na kati na yo po tozwaka bataki ba azana bato ebele azana ba depth envoûta bato ebele po otenir contre bato wana eza blague te ba mama bota kaka mama ana bomone mwasi kitoko mama responsable meta sika zokweya baze belé ba mama bongo eza na mama moko kutazwa anniversaire na ye a seda place na la Chine basala basambla baza makasi na lokuta pende bomona monde wana omona kaka yo fandi boye osala live boye so za makasi te awa bakoko chinoise wu omona ba matelio 3-4 wana babandi oloba moi so na sali ba dégâts ebele biso toza parfaite te hein toza parfaite siko a réagisaka ndenge nini azana façon moko ya ko réagir ayaka nanu atumboli batu apo ya zongi sima bino to bandi ko attaquer abimi victime c'est comme ça que elle puise sa force au moins d'être na minute o mutu asimbi Henrietta azate asali stratégie abandi ayebisi batu ne babibisa ke batu bazoko attaquer Henrietta pourtant bino boyoka mawa ke ba simba mwana na ye bokomisa ye victime so bote na page na biso mutafingi mwana na ye azate mutabi mabe ya mwana na ye azate bango moko ba fabriquer likambu ya Henrietta bakomi ke mama Kongo ke funda babotola mwana na loba te ke nga na ofunda babotole mwana batie image na nga ke tolinga tosala mwana na mabe nga na okende ko se protéger na mbila vous comprendre donc eza ekiri moko awa fait attention je te dis la vérité baza batute eza stratégie na ye bino mo bomoni ke sorti na ye ezalaki ke aye a toucher biso nyonso aye mwasi apomba ye nde danger ye boye tout ça mais azongi aye amoni contre-attaque wane yaki makasi ye soko résister ye omoni but na ye tanga ye Paris angaka kolongola aotala nani okonja na Paris amoni ke Chantal Bola po biso na neti ngana bango to na même domaine te ngana wela kistarmania te ngana zani te mutaza mutaba soirée za Chantal mutaza muta musique eza Chantal eza ngate ngana kenda na nga mode wana te ayaki koboto la Chantal territoire abandaki non na ba live bazo sangana po ye étudia a utiliser Mama bata chito kutu na koloba te na enanu na Paris YouTube abandi nanu kokota na ye abandi nanu kokota ba live po ya azana organisation ya tindaka batu balembisa batu azana batu na ye bazana ba rôle ke yo koma amina ye banda kolembisa Chantal azaki moi endormi
Mais la dernière minute, Chantal a se retrouvé habité. Et l'autre est zangate. Pourquoi? Et l'autre est si Chantal les appelle, batouné bazaka, ba senti babité, ba benda yo. Omoni na vi foko yo ke la kabato ba pembeni. Suko moni ke bato ba kamba oblo balangeza ya solo. Et l'autre est bien pour na Chantal ayo ke la bakingasa na suka, ayo ke la batouné. Ba sante ke ba eko bende makambu. Et puis à koki Paris te pour Paris eza pe na milimo. Ayaki kose sa soirée na Paris pour esa la plein atika combo et bétier. Voilà. Oh, eza bongo. Oui. Ayaki azwa possession ya Paris. Que naya kosa la soirée et kokota batu ebele. Batu bakolobe la soirée nanga après na kotia libaya na Paris aibite milimo e Paris pezali. Ici ka Paris banda tozala te ye pas zala te mais bakolo soirée à Paris bazali et betaye asala fiasco soirée lobama te alata kitoko te sapatu mulai makambutu mabe kola ezoko diembela okola Laura Ingalls. Nani yango yana soirée Karina 50 €. Wana nani yango. Donc ça dit que ebeta qui est déjà loko wana. Mais bato balinga ba victimiser ye. Donc matata awa omoni monde ya Karine aza déjà mono bazwa na mai. Je vais vous dire quelque chose. Donc ba prépara maman na ye na témoignage, maman na ye makambo loba akana koloba ngote Saint-Esprit beta maman na ye. Maman na ye basala ye maquillage. Maman na zela pardon na okima na bunga maman zela. Na bunga maman. Oyebi ke tangu ba ebimisa maman na ye po aya kosala émission engaki po aya opesa mpifo. Maman na ba makambo kitoko bato bamona ke Karine boye. Et kosala ke Saint-Esprit beta maman wana maman na bando bimisa ba vérité du jamais vu. Oya koki koloba te. Et loko moke banda obima donc siko moyeba kata siko émission te po ezaka en direct. Bakoko kata lisusu te mama na bandi ko beta nda abando beta nda abando kezwa bana na morgue ndenga bando yiba mibala batu ndenga tungisa mabala batu ndenga bota bana tata ndenga kenda koluka mboli na soki cagnotte na sa mai ebima bongo wow. Vous comprenez? Et ça maloba dans les provinces quoi. Voilà, maman, nango kolekisa maman na ye pa loba makambo kalongola 17e. Na yango kolekisa maman na ye ato babi témoignage yango, ato babi ke mutango bongoli motema. Na yango kolekisa maman na télévision devant bato ebele po maman loba ke alongola 17e. Mais wana eza ndokiti. Awaya ko kolongola 17e. C'est que maman ga zolongola ngona molimo nini. So eza koteka ba embryon te. Vous comprenez bande konanga. Aye kolekise deuxième tour na Paris awawa po ba modifier ba bongisa mais esimba pete betaka poto esimba kaka te donc maman na so asali sorti maman na pas a parmi ba maman o ba lié ba mbongo ya bamba na membre wana parce que yem takenda ko jwa bango ba prière donc c'est dire que bato tout baza ba depth ya mwana na ye ba le kaka prière pa maman wana donc eloko bango ba okata prière ezalinde sous envoûtement mututu aleka na nzela ya mwana mwasi wana carrière ekufa makambo ebeba ba mama ana fo ba nzambe merci po ba milimo nzambe rattrapa bango ba okuka ko tenir bon mona te ke mama Sylvie moda bima bien te aka koloba mena ko banga Karine so bolandeli koloba mama Sylvie azano sous donc na bima penza bien te abima mais oui sous l'emprise alobaka moko maman boyoka mawate ndenge nini boyoka mawatende nini so bino bozaki bana mama Sylvie moda te atongaka ngana na ba mission ona bwakela ba éloge magaza ofinga nga na bwakela ba éloge na bi mais courage que malgré muta tongaka azosala ba effort boy comment on écoute tous wata mbongo na yo o edeta bandeko baza ndenge moko na yo. Mais ozo aider muto azana de makolo oyebi ndenga finga mama o mais so bazong se di binota o biso to ataka eza mukie
Oh, biso to ataka eza muke. Modèle cagnotte sokola mama Sylvie Mode. Maman a travaillé pour naye. Siko batu lelo oyo na comprendre te batu bakomi bosimba mwana te, bosimba mwana boyebi bana oyo cagnotte a blessa. Mais là danoise aza likolo abetela bibliothèque bana bakota miniature. Ayebisa bino te. Donc makambo la Chine bandeko na nga omoni bato bayaka na ba awa pour ton bien. Tu sais quand tu fais ton live batwana na bite koyo kelanga ondimelanga quand tu fais ton live batwana bazwana ba drapeau na bango pour na visibilité na yo na crédibilité na yo kolinga ba drapeau wana te. Okoko za non neutre, hein? Okoko za non neutre, otika mutu toi s'exprimer, mais kolinga ba drapeau na ba live noté. Ça détruit tout en passage. Okozanga, baza, yo kap tata wa. Baza dans un premier temps, ba pesio visibilité. Ba eko ton de là où dirait ba bato invisible. Ou ba l'action que soko oye pa na biso, o bando talama. Mais une fois qu'on continue à 4, 1 mois, 2 mois, 3 mois, au kiti pou. Basilis, batu ba okimo, basilis a batu. Soko comprendre bango te. Ba mama o babima na kati ngana zana bango nyoso. Omoni ngana dossier nanga, maman moko handicapée, maman Sylvia Zaki la seule handicapée na kati wana te. Il y avait une autre maman qui était handicapée aussi qui donnait son argent. Nazana batu wana nyoso. Omoni tango la Chine na ba okansake soki ndeko mutu na bango wana koki kosala plainte alonga biso akolonga te po mundele akokondima te ke yo o exploiter handicapé olia mbongo na ye na ba dossier na ye tout wana bango nde bayeba te na olo bango pour eza déjà en place asusu na esika oko la danoise ata na lobi aza na esika kokwese nga te. Moni mundele. Je m'en fous. La danoise, je m'en fous. La danoise, je m'en fous na bato mawa. Bonsoir, maman. Naza au moins na 5 handicapés o ya lia bambongo na bango o batie ba témoignage na bango pananga. Naza na bango. Donc on a ngana lo babongo ke bato nyonso tout boa ko défendre ye pour nga boa lokola ba démon en face. Il faut délivrer les gens. Yaza lokola ba pasteur o bakanga batu na église balia kama mabonza batu. Yesu ko en mal. Yesu ko en pire. Botala bande kolanga bobi mukola libala. Mama Sylvie Mode oyebi. Eleka pa tante na ye Ariane. Tante wana kamwa ba mama mibimba. Agangela kabango tala sopo moni sika agangela ba mama na boyoka mawa bagangela tante na ya comprendre talo bi me ba mama oyo mbongo na bino pe mtu mobali azo gangela bango yo zwa njungo yo bako ya bozo sala boye pona nini agangela kabango ta bino bomoni omoni stratégie na ye alingaka bima victime denga zo linga sala siko elle n'est pas victime. Azaka victime te. Maman Ana oyo, soki to ya ko soutenir yete ango piqué crise. Modèle ba finga mama oyo, bazwa nzoto a mutu mususu ba bimisi ba chelongi na ye. Siko eloko esala ka ye ke soki mutu a se révolter. Moi so ozwa bomengo te. Même ba omona ke o azo tala moi mobali o Jimmy Belao. Boyebi nde bakutana Jimmy Belao tata awa. Na expliquer. Expliquer maman. Bomoni moi soyo azaka soki akabwe na mobali aye ko finga po aza na tribune na ye mais ye mom talinga mibali wana baza victime na ye bomoni ba travaux o asali na ndako wana mwa mukie mbongo a Jimmy Belao il était aussi sous l'envoûtement akenda ko beta matolo pa Jimmy Belao na logique Jimmy Belao koko bima na ete po abima na mwa Mirajabu camarade Jimmy Belao abima na héritier abeta pe matolo pa Jimmy Belao akendo abeta matolo na mwana na ye mwana oyo azoloba ke batu baotia na danger akendaka ba rendez-vous mibali na mwana bakoma na hotel et pa Jimmy Belao abeti matolo Jimmy Belao apesi mbongo ekomi era okende Jimmy Belao ningo kende ya lobite ye moyen akenoza na réception na hotel na réception ezate po batu bakanelaka ye moyen bwebwete Jimmy atike na chambre na ye abi ok comme azozela mama na ye
abi bon comme ozela mama na yo zela awa so mama no aye benda ka porte boyebi ka ba chambre ya porte hotel so bendi e bloqué mutu akoya ana carte na ye Jimmy abima na ye ayebi kake ye sa bete matole sa pesaki ye mbongo akokende azonga na 23h akuta mutu atandama na mbetu na soutien na kilote akenda te Sko yo za mwana mobali yo za mwana mobali okuti obimaki okuzongi okuti mwana mwasi moko amitandami na mbetu na yo na teni ya bongo comme mobali nyonso abeti magoda na tongo yango bomona asala video afilme Jimmy Belau abandi ko publier po ye nyonso tout faut publier abandi ko publier Jimmy Belau mbala moko abandi kolakisa Jimmy Belau ke bapesi nga entrepôt moko bato mosusu naomona baoloba ke entrepôt eza na cheminée te baaki zengi eza entrepôt bachemine wana ezali mutu akokosala bureau mutu akokosala boîte de nuit eza esika bakosala ndaku te posala ndaku ça demande beaucoup d'argent beaucoup de travaux mbongo wana Jimmy il était sous l'emprise ya envoûtement tanga lamuki a comprendre te ke ye mutu abimisa bambongo ke ye mutu asala bwe na ndenge abandi kofingama na ndenge abandi kofingama parce que quand il s'est réveillé il s'est rendu compte que c'est pas ça tanga boy na ye babandi ofinga ye na réseaux sociaux na